eza très fondamentaux on oti kolobela banzungu d'origine amoni likambo nanu yo mukolo nzoto omoni yango te alobi tala ba projet ya malamu na saleli yo posilisa vie na esengo diable alobi rien yo kozala na esengo te ti okotia mutu na yo na mabele yo komona kimia te ti jusqu'à vino mama lokuta na bango na ye kote ya yo Jésus oya restauraka ba vie oya pesaka forme na kata bomo ya mutu yango nzamba lobina lobano lelo ko permettre te na satana ko permettre te na nzungu ya bondoki ko permettre yango te ezwa avantage na kati ya bomo ina biso wana ezwa ka avantage ava bino bobotama nzungu wana ezwa ka avantage avo kota na kati ya libota wana nzungu wana ezwa ka avantage avo ya la tatano na mama balobi mutu nyonso komema na liboto oyo akomona esengo te. Maman échoué qui na premier mariage. Bana nyonso basi, il faut pas échouer na premier mariage. Maman balate, bana nyonso basi, muta ko bala pazate. Maman nanga. Bima na distraction fongola misu na yo. Aza mwana moto te, po akosangai. Abongwa ni pete. Le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nzamba lola a pambola biso a pambola yo mama papa ndeko mobali ndeko mwasi bisika nyonso o tokutani na bisika nyonso na pesi bino mbote na kombo ya Yesu tikete kimia ya kolo mokonzi nzambe eza na bandaku na bino na boutique na magasin na shop bisika nyonso na musala okolanda moma o na mbetu bisika nyonso koza na hôpital wapi par-ci par-là tikete nzambe ya lola nzambe ya Israël ayeba na kopambola bino na lingi bino mingi tikete nzamba lola a continuer kusala biso bolamu nzamba pesi biso souffle de vie yango toye kokuta na lisusu semaine kitoko ya boye semaine moko bénédiction semaine ya facilité semaine ya rapidité semaine ya bolamu nzambe tikete nzamba lola afungola bikuke oekanga maki na tombo loboko na ngali kolo na lobi ba porte ba vie na bino ekozala toujours ya kofongwama ekokanga matin na tongo ekokanga matin na midi na tina ete ba trésor ya mboke sukoza ko se retrouver et ça la partage pe avantage na kati ya bomo na biso tikate nzamba lola azwa vraiment le kumu na moma kitoko solennel o ayebi na ko pesa biso na pesi mbote bisika nyonso bozwa mibino bolandaka biso bochaka ba giga ba mega na bino na internet pona kolandaka biso ko encourager ko bengaka biso tikate bolamu ya nzakomba eza na bino ba merci beaucoup na kolinga na mwangonga muke oyo to atame na kati ya enseignement oyo tozo lobela bino tango nyonso o ezanga ya bino le pasteur Doré ya basisa pasteur oate akayo message ya banzungu ya mabota pena ko bossa na te ko pesa mbote na mon père spirituel le prophète Kamale Kalamai Noël l'homme sans limite mon père à moi papa la kisinga maloba na nzambe tikete nzambe na yo wana afungola biso susu makama malamu merci beaucoup na uti kolobela la fois passée na makambu moko eza très fondamentaux on a uti kolobela banzungu d'origine le marmite d'origine familiale le marmite d'origine familiale mais yambona kota na cinéma lelo na kolinga to rendre non gloire et panzambe to bondeli Seigneur merci papa kombo na yo ekumbama enetolama ngana ni na telema liboso mama papa ndeko mwasi mobali na loba na part na yo tikete esprit o elongwa noir cibla eza la vie na ndima mutu moko kolandanga dossier na yo ko changer
maloba nyonso ekokweya makamba malamu ekosalama na bomoi na yo bolamu nzambe ezala partage pe avantage na kati ya bomoi na biso nzambe loba toyoka yo Saint-Esprit akota biso na bien parole na briser l'esprit nyonso koya kotelemela message ezala transmis au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tobeteli Yoshua Machia maboko makasi ekake nzambalola apambola biso. Mama papa, sans pita de ngonga na biso eza ko poussa na TV ezali ngonga. Nini tolingi to partager na mokona lelo o nzambe ya lola apesi biso par rapport ya message ya banzungu ya mabota na kati ya mabota. Mama, nzungu abondoki basakana kanango te mama papa. Na uti kolobela bino message to uti kolanda lobi na bezalaki to uti kolobela banzungu d'origine le marmite d'origine familiale pona koloba na biso mutu azangi source azate mutu azangi d'origine esika bimeli azate mutu nyonso ozala mwasi ozala na mobali ozane sika oyo bimela soki esika waneza malamu oko bénéficier pe na avantage esika wana ya malamu soki pe origine na yo eza mabe eko memela yo bitumba vi na yo mobimba lelo tolingi to bakisa nini par rapport ya oto uti kolobela bino la fois passée lelo tozolobela kopesa te nzungu wa bondoki avantage likolo ya bomoi na yo kopesa te nzungu ya bondoki avantage likola ndaku na yo likola misala na yo likola ba projet no mama papa nzungu abondoki eza na misu teme elokalizaka mutu nzungu abondoki eza na makolo teme elandaka mutu nzungu abondoki eza na matoi teme eyokaka mutu yango Job alobi en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Or tangu tozolobela ba nzungu abondoki eza ba kasho ya molili o bazo kanga ba destiné ya batu o bazo kanga ba âme ya batu babika ne sengote babika na ba vie ya ba pasi tala ba vie tozobika tala ba réalité tozobika or ba réalité tozobika ezate o nzamba lobaki na biso na Jérémie alobi voici le projet que j'ai formé sur vous tango azoloba voici mutu azoloba na yo voici et si amoni likambo nanu yo mukolo nzoto omoni yango te alobi tala ba projet ya malamu na saleli yo posili sa vie na esengo diable alobi rien yo kozala na esengo te ti okotia mutu na yo na mabele yo komona kimia te ti jusqu'à vino mama lokuta na bango na ye kote ya yo Jésus oya restauraka ba vie oya pesaka forme na kata bomo ya mutu yango nzamba lobina lobano lelo ko permettre te na satana ko permettre te na nzungu ya bondoki ko permettre yango te ezwa avantage na kati ya bomo na biso na kolinga to tanga ba vexe mi balé mais to baino na moko et on comprend nini nzambe alola alingi a pesa biso. Merci beaucoup. 2 Corinthiens chapitre nabiso 2 le verset 11. 2 Corinthiens chapitre nabiso 2 le verset 11. Natangi na kombo na Yesu. Afin de ne pas laisser à Satan yoka balobi yango bien. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous car nous ne n'irons pas ses desseins. Balobi na biso nini to pesa to tikate na Satan azwa avantage likolo na biso. 1 Pierre chapitre 5 le verset na biso 8 na biso nini que votre adversaire est le diable rôde comme un lion rugissant. Qui est Satan? Satan za ennemi ya Nzambe te. Satan zalaka opposant ya Nzambe te. Satan ennemi na ye eza ngai na yo otondimela Yesu Masia étant que Seigneur peut sauver. Tangu babengi adversaire adversaire akolinga te muninga na ye adversaire azana via ya malamu tale sika banzungu abondoki eye ko ganga na kati ya mabota eye ko ganga na kati ya misala mama papa lelo zo souffrir ozo yeba te nani aye na nzungu na kati ya libota na yo. Le diable aye ko compliquer existence na yo aye ko compliquer vie lelo vie zo simbate parce que c'est le plan spirituel diable ça y est a eu avantage na kata bomino mama papa. Pourquoi diable a eu avantage na kata bomino yo balobi to permettre te nzungu abondoki ezo avantage likolo na biso lelo tala banzungu amolili o ezo avantage na kata bomino na biso. Tant que nzungu abondoki ezo avantage
avantage na bomoi na yo, okobika vie na yo te, okobika chance na yo te, okobika étoile na yo te, okobika progrès na yo te, okobika succès na yo te, okobika vie à tantôt plutôt parce que votre adversaire, oh Jean 10 de na biso, ayaka pona ko détruire, ayaka pona ko égorger, ayaka pona ko dévorer maman. Dans la vie comme il dévorer parce que Satan joue avantage na kata bomoi na yo. Dans la misala comme il dévorer parce que Satan joue avantage na misala na yo. Dans la balongolo musala licenciement parce que Satan joue avantage na kata misala. Tango zo sala intérêt nzambe na misala ezate mama papa, Satan a cause avantage na kata bomoi na yo. Tango zo teka mama papa, intérêt nzambe ezate na kata misala na yo, Satan a cause avantage na kata bomoi na yo. Rona eza ko détruire, ko bebisa ba vie ya batu mama papa. Tango balobi na biso avantage. Avantage eza nini ndeko nanga? Tango tolobi mot avantage c'est quoi? Or quand on parle avantage, l'avantage c'est dont on peut tirer un profit qui est utile. Avantage c'est dont on peut tirer un profit qui est utile. Et c'est si koyo mutazo tirer profit moko ya malonga mama. Satan azo bundisa yo pambate, nzungu abondokezo ya pambate parce que bazo mona profit na bango na kata bomoi na yo, bazo mona étoile o eza kati na yo, bazo mona ba promesse o eza kati na yo, balobi ye fois lela tokotika ye kimate baba papa. Étoile o batia likolo na yo, muta kolongolango azate mama papa ndeko nanga. Lelo cause avantage mungu nazui balobi avantage eza nini? Eze sikoyo bazo zwa profit, bazo tirer profit moko eza utile. Mamo za na motuya na miso nzambe. Tala nzunga bondoki ndenge zo compliquer existence na yo. Tala nzunga bondoki ndenge zo compliquer santé na yo. Balobi na biso avantage c'est quoi? Eze siko muto zo tirer profit moko eza utile. Mama na kati na yo osana ba capacité nzambata. Na makati na yo ozala ba faculté nzambatia oye ko bimission na kati ya libota oye ko sala yo réussir na kati ya vie. Mais il y a des gens sur le plan spirituel balobi ye atabe toi lango akobongate akoseplanter mama nana zo condamner vie na yo, nana zo condamner misala ndeko nanga, nana zo condamner parce que ne sur le plan spirituel et si bazu ba avantage na kati ya bomoi na yo. Oh muto azu avantage likolo na yo a cause de privilège likolo na yo. Mama nzungu nine su privilège, nzungu nine su autorité likolo na yo, nzungu nine su ganga na kata misala o luka musala zo simbate parce que sur le plan spirituel et ana force moko eza likolo na yo. Loboko nina molili o ezu avantage meme nzungu na kata vie na yo. Nzungu nine kangi yo sur avantage balobi bazo tirer profit, nana zo tirer profit na kati ya vie na yo. Mama bazo bundiso pambate bamoni nani okozala lobi, bazo compliquer misano pambate bayebi nini ekosala malobi. Tala bitumbe telemi na kati ya vie na yo. Makambo zo simbate pourquoi? Osala ki na misala lelo misala kufi pourquoi? Parce que le boko moko molile ye balobi yo lela yo nyokwama yo souffri mama nana zo avantage na kati ya bomoi na yo. Papa sali mabe azu via bana teki na bondoki. Mama sali mabe azu avantage likolo bana na ye. Lelo mabale zate, lelo sengwe zate, lelo kime zate. Nana azu avantage na kata bomoi na yo. Mama osala motuya na mission na nzambe. Soki bazwa ka avantage likolo mama na yo, yo muta kozo avantage likolo na yo azate. Soki bazwa ka avantage na bandeko na yo, yo muta kozo avantage na vie na yo azate. Tala vie ndenge baby. Tala libala ndenge baby. Tala misala ndenge zo beba, tala ba faire ndenge zo beba. Plus 243 89 83 58 338 plus 243 89 83 58 338. Mama papa ngonge koki maboko molili elongwa na kati ya bavi na biso. Tala makambe komi compliqué, nzungu ezo ganga alela anyokwama parce que nzungu wana ezwaka avantage avabino bobotama. Nzungu wana ezwaka avantage avokota na kati ya libota wana. Nzungu wana ezwaka avantage avoya na tatano na mama balobi mutu nyonso akomema na liboto akomone sengote akoseplate mama. Ezala mutu moko babengaka ye panda njila, ezala mutu moko babengaka ye Sabaoth, ezala mutu moko babengaka le rejeté de David, ezala mutu moko babengaka le narcisse de Sarah. Asana makoki ya kolongola avantage mabena kata bomoi na yo.
nzungu ezwi avantage ebandi kodétruire barésultat moto asepela te moto abota te moto azali so nani azoboya yo esengo 1 Thessaloniciens 5 elobi na biso soyez toujours joyeuse. Mais pendant que bazwi avantage mama kosepela te yango osepelaka temporaire soki osepelaki ndenge oti kosepela na décembre avant sepela lisusu il faut sepela na décembre 2023 nani azokondane yo nzungu wana esezwaki avantage. Tangu nzungu ezwaka avantage na libota mama epiklaka etiaka bamisisa sema seigneur sezobima ezalaka kaka kolela au nom de Jésus. Nalobi kolela te nalobi epikwama nalobi efongwama nalobi ekueya au nom de Jésus-Christ parce que tangu yango ezwi avantage ekopesa bino sikoyo baforme oyo yango elingi epesa. Tango yango ezwi avantage ekobotisa misisa ekobima esika progrès ezalaki destruction ye esika esengo ezalaki mawe ye esika kimi ezalaki kimi ekolongwa yango koma kosepela na ndambu. Soko sepela lelo kosepela mikolo mususu nana kata ko esengo ezala bato yo bazwaki avantage na kata bomoi na yo. Nzungu ezwaka avantage lolenge nini? Nzungu ezwaka avantage na kati ya distraction. Mama bima na kati ya distraction ndeko nanga. Bima na kati ya distraction à cause de la distraction. Tane o bani ko na derrière mama na yo. Mama échoua qui na premier mariage. Bana nyonso basi il faut ba échouer na premier mariage. Mama balate bana nyonso basi muto ko bala pazate mama nanga. Bima na distraction fongola misu na yo. Ah banzunga bondoki ezo travail na ba domaine na ba songe. Nzamba zo lakisa yo tala liboto bibi nango kolala tende konanga yo pena famille botamina yo ko tika nzambe ba réalité bobika na kati liboto na bila ba uniforme mama papa nde konanga esiko zo landanga yo ko tika nzambe yo za muto fokanga mana nzambe nzamba za la préférable pona yo nzamba zo avantage mama. Mais lokola nsunga bondo ke zo avantage to bani ko bika via mama mais na zo bisa mutu moko zo landanga. Nazoebisa frère moko, nazoebisa sœur moko, nazoloba lelo ozokota indépendance na kata libota na yo. Au côté le moko non. Fini de blague. Ngai na kolanda bango te. Oh mwana nzambe alanda ka mouvement te. Mwana nzambe apesa kanje njela parce que mutu tondimeli kombo na ye chemin, la vie et la vérité. Quand la vie est comme détruit, misal est comme détruit à cause de la distraction. C'est quoi la distraction? Distraction, c'est une de konanga. Oh, distraction, c'est manque d'attention aux choses dont devait occuper. C'est ça la distraction. Et l'on a zokana, il faut na bonga, il faut na kende liboso. Alenzungu est avantage. Ba longolio makanisi, ba kocho la makamalo toko, ya ba gene, ya kindumba, ya milangwa, moyo simba destiné. Et ça li souton de konanga. Nana zo avantage na bomo ina yo mama. Na zote ya yo Jésus. Yango kenda libalo ko concevoir te. Yango kendaka muselo zwakate baninga baozo baona muselo baozo te parce que ezala ba force moko egangi yefwa lela yefwa nyokwama mesala mutu moko atelemaka mutu asuka. Jean balobi je sais que mon rédempteur est vivant, il se lèvera les derniers. Mama tango ekoki tokoyeba solo ekokangola biso. Balobi à cause de la distraction nde monguna azwaka avantage na kati ya bomoi na biso. Nde kolanga bima na distraction obota mapolonga obota mapo réussir kobanga bitumbe so komela yo te tango balobaki na biso na premier point na lobaki na biso privilège na premier point lobaki na bino avantage na kata avantage eza na bato basu ba privilège na kata bomoi na biso parce que ba moni profit na kata bomoi na yo mamo za utilité oza inutilité pardon oza ke conscienté oza sensité oza na misu na misu abatu oza na considération yango bitumbe so komela yo na ye koyebisa yo kobanga bitumbe so komela yo te kobanga ba réalité so bika te nazolo bana yo oh so bika eza vérité vie na yo te réalité so bika ce n'est pas ta vérité oh vérité vie na yo oza mutu oza mukila te kobanga bitumba te bitumbe za nzambe elonge za biso na ye ko encourager yo tango obika état que chrétien état que chrétienne état que mwana nzambe soki bitumbe so komela yo te c'est que ça ki kakala. C'est que c'est l'autre côté. Mais tant que vous avez sa santé na yo, bazo bundisa misa na yo, yeba ke kat na yo, ozala makambo bango bazana yangote. Reçois la grâce au nom de Jésus. Ba capacité na yo bi mon nom de Jésus. Na zolo bana tongwa lelo. O à côté le mela yo mbalo yo, na lobi akoué au nom de Jésus.
bandoto wana fe kata na yo bandoto bazamba bandoto batu bakufa bandoto ba uniforme bandoto ba cimetière bandoto ba lieu déjà quitté nzungu travaille kana bandoto nzungu travaille kana banzo na bandoto ndoto na siko nzamba zo la kisayo esika ame na yo ezali à cause de distraction yana ka ndoto mama bando lota ndoto wana tala sika fina yo komi bando lota ndoto wana tala musala ndenge baby bando lota ndoto wana tala santé ndenge komi maladie parce en réalité l'homme c'est l'esprit oh tangu tozo lala nzamba zo la kisabiso esprit makambo zo ça eza ko s'opérer bato ebele bozala ba ame moko capturer na monde des ténèbres yango nzamba zo la kisa yo bandoto na bandoto nzamba lobela kabiso na ba songe na ba vision nzamba lobela kabiso nzamba zo la kiso bandoto wana tout ont révélé et condamné par la prière nzamba zo la kisa yo mwana na nga telema oza na danger ya nango ndoto tele sika fina wekei moko alala loti azo sopa zemi alors bien sûr qu'il y a la zemi mais à un moment donné na moni zema ngo ezobima ola telemele yango amona kango ndoto lelo seti zeme longwaye lelo musale bebaye lelo ba vie beba koza bandoto nzamba zo la kiso mama longo na distraction c'est focaliser na ozana yango or la distraction c'est l'état d'esprit esprit dans la dimension nini bima na kata distraction bunda pona vie na yo bima na kata distraction o bima pona destinée na yo nana telemeli vie na yo nana telemeli yo nana boyo sepela nana boyo obika vie lokola mutu nyos nana boyo obika ba promesse nana boyo okota na kata musala nana boyo ovanda na kata esengono mama na kote ya yo mutu aleki batu nyoso kombone Yesu nazote ya yo mutu aleki batu nyoso kombone Yesu o asana makoki ya ko restaurer asana makoki ya ko réparer asana makoki ya ko pesa yo o tatana mama ba pesa yo tende konanga. Or la distraction c'est l'état d'esprit esprit na yo eza wapinde konanga yango zoluka musala ezate bando senga mukanda ba pesa kayote bando ko luka ba faire simba kate parce que sur le plan spirituel ezala bato ba lala kate ba nimba kate yo fo lela yo fo nyokwama nana zo avantage na kata bomo na yo ba zo avantage tele sika ba memio oh diable so ki a zo avantage na bomo ya mutu akotika la terrasser otikali mutu ya kombo nazalaka na mbongwe oyebinga ndenge nazalaka mama trop tard ezate il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent babotoli mbongo babotolo ba relation mais babotolo Yesu te oh Christ à nous c'est l'espérance et la gloire tika te gloire à Nzambe et traverser le esprit de sikeza ozo landanga esprit na yo eza wapi ozo landanga âme na yo eza wapi ozo tambola na yo mais âme na yo eza capturé dans le monde des ténèbres ozo landanga âme na yo eza capturé na bandoki nyonso zo sa les simbate parce que sur le plan spirituel il y a la bâtiment ba telemini ko la vie na yo nazote ayo Jésus oya restaura ka ba vie mama papa nana zo avantage la katabo mo na yo mama benga nsamba kangola yo makambo zo simba lisusu te oke na gauche zo simbate ozonga na droite zo simbate parce que eza la bâtiment ko ba komisi ba na yo efficace parce que ba yaki ba mona ki distraction mama longo la distraction de konanga. Distraction maman, c'est quoi la distraction? Et ça manque d'attention à ma cambozo sala. Balongolo distraction. Oh la distraction amène la déviation. Distraction et bien ma déviation la katabo moya mutu. Tande ba dévier penser na yo. Ozaki na makanisa malam. Yo makanisa malam ozalaka na okaso ozala mbongo te. Soko ozala mbongo te, na koya Kinshasa, na kosunga famille, na kosala boy. Soka kozwi mwa mbongo wana milangwa. Kinumba ola sulanda te mama eza molimo moko zo dominer likolo na yo eza na molili moko zo avantage na bomo na yo mais na jeu bisa yo les ténèbres ne régnera pas toujours mama ngonge koki aux esclaves mutu te ngonge koki okangolama ngonge koki mona loboko na Nzambe ngonge koki to témoigner Nzambe ngonge koki to kota na kata succès ngonge koki to lobaka lokota na se atombola ka likolo na lobaki le bande na biso esikali ba oza profit. Pourquoi ba olinga ba oza avantage parce que ba mona profit netwali na yo muto matela ngo PTT oya yo eza ya yo oyo ya yo eza ya yo nana linga zo profit na makila na yo
plus 243 89 83 58 338 mama benga nzamba kangola yo obotama po yo longa mais bazui avantage à molili yalela ya nyoko mon nom de Jésus mama mote pe la vie na yo mote pe na misala na yo mote pe na ndaku na yo mote pe na bana na yo mote pe na ba projet na yo reçois le feu au nom de Jésus mama ngonge kokito koyeba solo solo kangola biso kobokola nzungu abondoki na libota te nzungu abondoki kolelisa yo nzungu abondoki ko bambona mabele tano komi pacteur à cause de avantage à molili nazo pesa privilège na mutu moko oazali ko na nyoso tika eta kamba vina yo tika eta meme sikalinga mema yo ya batu esala mate me ya nzambe nde kokisama ndoto tiko lota ozo kompate ke nzambe ola kisayo yo linga distraction ololuka nzambe ola ina canapé nzambe baluka kaende konanga bitumba famille basakana kanango te soki obechango kara lelo yeba ke lobi bitumba ekotelemela yo oh malédiction yeba na de première jusqu'à 4e génération mama telemela yango pongonge koki ekata nekene musika nana telemi na avantage na bomoy na yo nana jo avantage na bomoy na yo nana jo privilège nana jo supériorité nana jo prédominance na yo lelo bakoyo au nom de Jésus nalobi lelo bakoyo au nom de Jésus mama ngonge koki okangolama okenda libalo kwa kobota te musaleza te santa malonga te baninga bazo progresser okuta batu sur la poto oyasi on batu bayasi manayo ba évoluer ba vie comme stable mais yo pourquoi pas riche en manteau yo za la kala ba manteau belé ba manteau ne batikela yo mais ba projet ba boma ba réalité ba boma oza mwana na nzambe rien n'est impossible à Jésus ce qui lobe chouaki parce que zala ki yo moko mais maté na te yo et je sika na kata bomo na yo et longo na ba condamnation et longo na ba interdiction et longo na malédiction au nom de Jésus-Christ ngonge kokito kangolama toko yeba solo ko sanini e ko kangola biso yo landinga mutu nyoso zaki avantage likola vina yo na tombo loboko na nga likolo na lobi akoya au nom de Jésus na lobi akoya au nom de Jésus nzela etika la polele Esaïe 60 le verset 11 et ko ksama na kata bomo na yo ba porta vina yo eza toujours ko fungwama e ko kanga matin na tongo e ko kanga matin na midi mutu moko ta ko avantage ba oluka ba zo avantage parce que ba omona privilège oza na yango ba zo mona étoile ba omona profit ne ko sala matin au nom de Jésus tout le complot ba sali pona yo pona santé na yo na lobi ekweya au nom de Jésus nzamba lola apambolo yo muto landi biso nzamba pambola yo plus 243 89 83 58 338 benga tikete nzamba lola apambolo mama apambolo papa moto nzambe kita kangolama kende liboso ba porte fungwama au nom de Jésus oya domina ki olobi le loko dominer yote oya contrôler ka libota yona bana yo ako contrôler binote au nom puissant de Jésus bola mo nzambe za la partage na yo zo message au chango aker soutenir misala oyo soutenir yango mama nzamba lola ko pambola yo celle qui donne libéralement devient plus riche mais celui qui part dans l'essai le fait que s'appauvrira place à kolona ezala misala nzambe nzamba pambola mutamutima malamu nzamba lola apambola bino que Dieu vous bénisse. Azamwana motote po akosangai abongwa ni pete po awangana nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mona na katempeni mama kandelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi azamwana motote po akosangai abongwa ni pe